Hello guys, j'espère que vous allez bien. Et tous appelés Kimia parce que ma comment on a le bas oh, vous appelez ba papier na ba bic, vous disposez ba bon on a pour comprendre. Et ça que vous vivre bien, vous en a Kimia entre bino mon amotilio. Vous avez appelé na ba bic, mi bana ba osala, bana ba examen d'état, bana ba en classe. Ba ko tout na bino na culture générale. OK. Donc il y a quelques personnes oh to ignorer na vie. On a tangela bino bango. Mtaliboso et da papa wando bengae tout se paye ici bas. Bino boyeba papa na ko adaka maman na problématique. To bolo ba problématique ça la bina ta la problématique pro max. Papa na lo ba tout se paye ici bas. Parce que ni ne sala ke lo ba tout se paye ici bas. Papa na luka makambo pe boloko kakako aluka makambo finga bakasala ba mabe. Parce que ba zongi sele mabe na ewana. Abia ne sala ke eme metina liwa. Sko likani fala ba tout se paye ici be ute wapi. Tango sko akufi. Monde to kufa ngati kufi boy. Fo sala po kufa pe mana kimia. Abana akufi, ava sala ape mana kimia lo baka mama ko tout se paye ici ba akufa. Akufa ici là. Donc bino oyo boza makamususu o bozo futa lelo bolona déjà bosala ngona kala. Yango bozo futa ngo lelo sabo yebaka tout se paye ici bas. Tokela mutami balé et da papa le bar retour à l'expéditeur. Bino boyi papa na. Ada katala. Bano bengi aloka luka. Alaka vrai chor. Donc quand il s'agit de kindokiko, yé. Aloka katala katende ngaza papa na. Adeba papa bajao. Boyi ba makambo ezala sute sila et da ka OK poto boy. Osudi ki pour obimina toilette kisasa. Il est papa n'a pas de daki ba evra papa na papa ne daki boy au voyager comme na aéroport ba moni longa Lyon ba evra papa na asala tellement mabe asala mabe ke ba pasteur ba okanda ba sanganele ba tindele moto tala les faits de vont yo kakako et là ta papa na nzoto mbezi ça etika ka munoko partout etika ça ka parti awa etika ka zipenyo so azika a profiter maman loba. Retour à l'expéditeur. Piu, akufa. Nakozika maman, piu. Azika. Toke même mis ça tout. Mis ça tout. Et là papa bono benga les linges sales se lavent en famille. Bino boyi papa na. Papa na bandaki ko yoka te. Soki ba soni na famille boyi se tika to si sama kam ana famille ba voisin ba yoka te. Papa na biwa ya ngafoka mukili ba yeba. Mais c'est papa tika avant muluba papa na les linges ça c'est là en famille avant muluba papa est ce qu'il kambo bimi tika to bongsa na famille koto yo libana papa na bi jamais yé à télé maluka batala ditanga ko mobele la bomoni hein papa na sona ma so bundaki bomoni kutunde ko nga yibaki papa na akola kate akoli ayeko bala aboti bana mibale ya moi c'est mibale nzamba la ati bana satana mbali toko na e boko ba be baluba. Papa na mwana mbali ba sentane yana leki ba bimi ya sente leki achele kisemi siko na baluba chiba wana ezongeli papa elinge boma papa pa comme na suka siko bana neton ba sentane wana ba komi ko belela ye bana na ye ya sente leki akomika te bobo mbanga ba sete yo ba soko le linge ça c'est là en famille yo boya ki yo ba il faut que son ba clean na j'avais pas ba voisin poni kango. Tant que tu n'as pas de ça va sortir que on va pas nier zolo baké pour ma cambo bimé pas na biso biso pe ayo to koloba ba to ba koma kotambusa ya sentele ki banana aboko libana mabe mama soni wana na chibawu esangana la papa na pendi lelela ta ni papa na tanga nga kufa afanda kufi penda kwa le linge ça c'est là en famille. Mon procédure des alaki. Voilà. Muta 4 papa na oba bengara tout est vanité. Bino we papa tout est vanité. Papa na ko adaka minu na bijoux et là on a là on a muta ki bijoux. Awana ko lata ba bijoux boy bilambo onyo surtout oya eza bijoux. Nyonso ezaka bijoux ye abana sala ba jetembe tu na bijoux ne la fin de bonne fin na kata ba bijoux papa na yo kaka conseil te ko nyata ba to kwa kayansa. Siko alana camarade ne mo bakola na ba souffrir ensemble. Ta munza ba yeko tombo la papa na. Ola sunga camarade na kongo na camarade yi. Konyo ko la camarade ne ko mona camarade ne tina te ko maltraiter camarade na yi.
nzambe kanda la ti bona sata mbeto kona e papa na lamka un bon matin ba bengie izine na ekneziki ake olanda makamba izine mi batikali na ndako bakota bayiba nyonso e bijou azalaka nango esili te lopango bana kofanda bayeba lobi lopango ozalaki na baconflit fo bimaka sikoyo kobimaka bimi boye akoma libanda bona kwa aveni incendie sur incendie biloko nyonso bilamba na biloko nyonso to eziki papa na se retrouva kapo entre temps camarade ne wana bauti kofute salaire habité na mi sepelisa na somba ta mo Chanette na nga bien na lata yaya camarade na du Chanette na e alati azo leka ka ba kutena papa abi oh to sani na balabala boye lolo lati ba bijou to lati na ba kata na boende nini et celle papa na maman au vertige à quoi ya kangami avant kufa esa camarade ne tout est vanité alors bato muso etikali nazoya nazo tengela bino bato nyoso tufu bo milengele boye bandinga ko vivre na vie yo bokanisa ateke bato baloba ba adage wana ko balala ka bo balamuki pou alobité ba sala vraiment expérience à vie ba sala expérience to bokompa na terminal boy et c'est que akufa ezaki teke a changer ka ko zonga bien non bato baloba ba adage na ba kufa esila pe esila pona bango ba data na deuxième chance te alors bino botikali ko été ya bino no la bino fona comme autant que c'est notre culture générale pour boyer ba quand même ba loi spirituelle pour boyer ba ndenyo vivre pour nous on a peuple azo maman na libunga tant que maman va puchiniste jamais na botika bana na ngai nyoso ba maman libunga nazo maman na bino fona supporter bino fona pesa bino ba conseil fona faire comprendre bino vie pour lobby nazanga ba kosunga ngati pour boza bana na ngai lelo so na lembi bane ba kosunga ka bino bana nga oyo mais ndi bo maman na libunga boy nga za d'accord nazo ya lelo nazo enseigner bino batinyo za papa na nyo surtout pour être servir bino leçon nazo ya